Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yango yo. Site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté ekokani na yango. Donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, ba émission kitoko. Ya bino yango yo. Donc mususu ezati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous. Bisous. Boulukoutou, Yena Congo Suisse TV. Boulukoutou, ça c'est du bio. Et nous là, Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna, il y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Suisse TV. Boulukoutou. Et Yoka Sola Congo Suisse TV. Bonjour, bonsoir. Kande Tolobaki, émission la Bino ya portrait. Vraiment, to bandaro apporter la Bino toujours d'actualité et belé. Vraiment, beau s'abonner massivement na la chaîne Congo Suisse TV. Vraiment, beau liker. Yangonde Rosala Biso Pel Susu. Makasi ya kosala que tokenda roluke la bino ba élément oyo non bomonate. Vraiment comme d'habitude toujours tout ça qui descend na précisément na commune ya Ngaliema, précisément na quartier Kamunganga et ko kamusanga vraiment et ko kamusa pe bino botala toza na saison elanga mais oko kanisa lokola mbule betaka chaque jour na quartier Munganga na commune ya Ngaliema. Tala mai ndenge débordé tina makadam. Maya salité, maya ba toilette, maya douche, yaya bana kutu bayayo baluka kambongo na bandenge na bango ba jeune courageux ba mona kalisusu mai wana te mai wana koma kutu lokola mai na bango ya komela ba kanisa ka lokola mai wana e ko sala bango eloko te. Metala ndenge ba jeune bakoti na mai ba signer mai wana yango ba koma ko sukolela ngo kaka ba moto yaya banda ko filmer a tout à l'heure solution c'est que bon tika la biso to luka soko ma esi la radio ba konza mo ka ba pele ba ko konza ba tira soko ok puis on a ko filmer ok we bi jour ya di bolo ba ko kuna a te so luka ko ba konza mo ka boye die boye to le mi mai oyo to so ba to la ngo solution te ba ya boye ba le kana ba mi tu kwa a me ba mo la mai oyo me solution no ma nous tous sommes les Congolais, pas comme ça. Pour la nuit, quand on est comme un salité, pour aider la solution, la solution, comme on a Maiwana, ezolekela bango na makolo, bazo simba bango na maboko, après lobi bokoloba, oh, tata moi sindoki, oh, noko ndoki, mais par contre, yo moko zandoki, mais par contre, na loba lisusu nini, na commune Mukwa Tombolo, na commune Ngaliema, commune présidentielle, yaya, bourgmestre Zawap, vraiment, place, président de la République Fachi Beton Mukwa Tombolo à Vandaka, na commune Ngaliema, place Mukwa Tombolo à Vandaka et Salinga Passi. Yo bourgmestre commune Ngaliema. Ozo zelaka ka Fachi Beton qui t'a terrain. Et aussi matin, ils ont ba responsabilité là yo. Tala ndenge quartier Mungange koma. Mbula yo kokalisa lokola mbula metozana elanga. Tala mai ezokota okotala pe na kati ya terrasse tala bafufu oyo batu nyonso bakoma kobwaka tande ti monsieur wana azoleka olia leka mupanzi azoleka vema kuna na coin pona nini pona mai ya prince zoyete yaya bobongisela biso place oyo tande ba jeune balobi ke balemba na bango déjà ba descente kita ya ba chaîne mais biso tolobaki
beaucoup de solutions parce que Zali Congo Suisse TV oui etalamaka partout dans le monde ye moko fachi beto landaka yango batu nyonso ya Congo balandaka yango eza kaka likambo ya gouverneur te eza pe likambo na yo bourgmestre ya commune Ngaliema na bino ba conseiller municipal boyaka na ba coin oh yaya ya ko votenga oh yaya oko sepela quartier wane ko bonga avenue wane ko bonga wapi bino déjà gouvernement ebimaki toyebi mutu na mutaza na coin na ye azo sala musala na ye ngonga yango yo telema hey Congo Suisse TV elobeli epé ekolobelaka toujours vraiment merci ebele na batunio surtout bazalaki active bazalaki vraiment motivé ya ko rater jamais émission nabino portrait et apporter la cabino ba bonne nouvelle vraiment na sengi nabino vraiment merci avec tout le respect que je vous dois partout vous êtes dans le monde vraiment tolinga cabino bo s'abonner massivement bo partager ba lien et ko sala bien parce que biso to apportaka lukutate to apportaka ezali vérité bo solo pour que mboka na biso ekende liboso vraiment na sepeli bo liker bo s'abonner et ko sala bien vraiment bye bye merci.